On a la monde en mboka na biso ça des autres. Autant nga combien d'associations? Il y a plus de ça. Na eka na matanga mama chako. Pour na biso des autres aux associations. Je okuta na prince obana longola ko mwana azalu tumba ba scénariste te. T'as la caméra yebisa. Prince jour pour la okuta na yo message na pesi azalu tumba ba scénariste te. Pour ani na yo le kana télévision na c'est la duchesse émission droit de réponse. Na lo bana ke il a mal agi. Un sens te? Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bozota la biso, ça dépend Air Zolanda biso na Sarah Dola TV, chaîne pe Sarabino Bilengia Kitoro, chaîne pe Sarabino ba conseil moko ya bien chaîne edikaka. Chaîne za soki muto za na problème, tango ata lango déjà boué, azipe solution ya problème na yi. Merci na Morel Gucci Sinda, merci na bi réalisateur émission Gucci Sinda et bon tonton. Ba lobi mwana mobali moko bien azanga lisumu ba lobi yende makambo. Sans goûter sinda mon boulot. Voilà que quand nous allons à bino na émission na biso vérité à mon colomo lelo tozali bomona invité na biso oyo tokomeka pe ko sola na ye mon colomo lelo ezali bongo artiste comédien oyo batebele baye baka déjà akoma trop sénateur vraiment tokozala na ye tokomeka moko solani par rapport ya makambo ya arango komezo kende tokobeta pe lisolo ya Marc la Duchesse koma lelo abimisi ba vérité oyo ezo indisa na ba ngambu ya ba artiste comédien tokolobela pe par rapport ya ndenge ba rapporter matanga ya mama Chako. Voilà, liboso ça la makala ngambu ya ba artiste comédien tokomeka même moi ko solani par rapport ya makambo ya ba association pour ya mtu ezo be na mbilinga vraiment. Mais avant ya ko mona invitation na invité na nga plutôt botika na pesa merci na la patronne na maman mokonzi maman Sarah Dola oyo apesa nga espace ya kitoko boye ba le bicheno bien wapi. Merci na Jonathan qui vous na 10 années bali pourquoi pas na Brenda moi si moko ya pembe bientôt robota makalate. Merci na Mike, Michael plutôt. Merci à Michael Moulamba. Papa Covid, troisième fois qu'il y a ma B. Tout dis-moi. Merci à Erika, moi Simbiji depuis Londres. Morel Soza, l'engagement, on a au fond de plateau, on a invité mon colomo lelo. Bonjour Sena. Bonjour. Bonne santé. Moi, Souka. Santé batala, santé faut batala. Oh, ayo moso talo au jige tu ebi ah moto aza bien tu aza mais du fait que na ye na longue parler tina koma dans a bien en Nzambe kitoko. Voilà, c'est na biso awa ezala ka votre banda makambo nyonso tchaka lobo lobi na lobo be vérité et lo moso sauter. Bon. Na vivre lora bato balata a noter bala mais a trichara. Na lo balanga vérité sans pour autant tout monde sape. Pour de nous zara ala tsa no bino mo kansa ke nenga zana ye pe na go a rolinga su mo si musote voilà bana ko bala na biso mo tema na ye aye bake na linga mo stanga mingi alongola na yang voilà bana ko bola na biso bo comprendre que mise boni mo be c'est na badi de ana taka makasi bo mo la ke kilo za makasi voilà c'est na c'est qui c'est vraiment vraiment bon comprendre que les artistes comédiens les pasteur quoi c'est là c'est qui les gens normal tout bétant les solo par rapport à matanga oyo lelo toye bati beaucoup misi mama Chako nini na morgue beaucoup misi poisson tonai bon ngai et ça l'a bien entendu qui nouvelle que ma mercredi parce que lobby mama Chako c'est un mois na morgue déjà c'est les 15 pourquoi faire les 15 non? Donc selon calcul, nous avons encore un mois parce que c'est juste que là on a toujours programmé. Donc nous avons encore un mois par rapport à Mouta Vanda Malili ba discussion aussi mbaté mais lobby bande ko bakenda ki réunion na gouverneur ayambe on a 16h à côté bureau ne 16h ba solo le biso to wika audio secrétaire na biso ya NTPC atini le biso message pour na le baké to devant la palais déplacer programme changer poser la tiba on sabino programme bon et là ça nga bien té na likambango tant bolongo li programme mo ezalaki faut bo annoncer mbala moko o bo changer comment bolongo li programme o ezalaki
bolobi to zela lisu ce programme parce que bokeno kuta déjà na autorité hein famille ezalaki famille ya mama Chako biso pe côté ba comédien présent Masumu azalaki wana ceci bazwa kita en solo là pourquoi pas ba solo là ka maman bazui compromis bazui ba disposition ndenge jour de obima balbi na biso ka bozonga bandaku bo se déplacer te corps et obima te to pe sabino programme on bazay déjà mis placé en solo là s'il faut pas bien ministre bozo mona te ke batebele ba s'organiser ki balambe ba biloko na bango ba misusu ba sombaki ba uniforme na bango bazo bongisa lelo ango matanga na bino comment on dirait que Hermès ba déjà ba milengelaki depuis tongo bolobiti boyo ko annoncer message na 17h bozo ça la passe boza beaucoup minanga ba comédien ndie boza sous bien organisé ti tout le monde mama Chako kufi aza icône na mboka na biso yo membre famille na tous artistes et comédiens beti ba matolo tout ça pour que nous lamba pour ba kolo corps solo li bien bato ba lamba ki on a ba matolo un sens uniforme c'est normal parce que ba artiste c'est pour tous à la ini hein ba mona ba remarquer biso tous à la couleur moko tous à uniforme c'est normal yo ki no lamba ndeti na okita on azo yao batu msu babi bazoke na bango olia bilo na bango na kapela oya matanga ya lelo donc du fait que ba misombele déjà ba biloko ba msu ba yaki lobi pona zaki na buto ba msu ba yaki balala mbala moko ba kende mort non kola ko ke mort c'est normal ozonga ndako parce que programme est changé bon ok no lamba ba biloko donc bon même on a image à fait toi na mawa to perdre muto to msusu akufi na malade mo to msusu bon batumse za bela bobi ke muto ana obela par rapport à Koufi mais ya eka ka buske ka bozala ka o bakeno longole lino boye to na pasi donc bino bongo na oni donc après ko kunda na boke bolie sopo melipe boye obi de changer et c'est un mutabi na to na msuna musique à téléphone voilà avant to lira votre c'est loko na ina no na eba na otangelo kombo ya ba association yo yebsa ka association yo za na 4 NTPC non ça dira bon moko non douté Emeno Vivant non douté Fondation Tokanissa non douté Dynamique des artistes non douté mais pour eux on a une association bon maman association to baneko yo kara ba mbela ba président Masumu et ça que réunion za boy marina a dératé mais maintenant ko mi pesa na NTPC. Et là, on est là qui a adhéré. Tu as que soit journée mondiale à théâtre, tu as marche, tu as Polambula. Non, tu as 24 Mutambarabiso, le sénateur Chao Kitundu. Ambabiso, Abia, Isaac Priske, a seulement discours, nae, Norbeng Saba comédien, Boya, n'a sa programme. Tu surtout qu'à Boye, jour Chao Kitundu, papa Nabiso Chao Kitundu, a bengi Saba comédien. Bave Masumu bakenda bango moko bino bokutana kinaye wana so nyoso to polaka mbula na journée mondiale à théâtre tozaki représenter atana biso ba comédien te ni ba président na biso avant on a to kufela artiste moko mbonge ba assassinat mbonge ba comédien ba telema ba yati batika memo na ba on a parlé du peuple mais on ça banalise pona nini soki comme likambu o ba artiste ba telema ensemble ba intéressera full mais pour nous c'est comme les kambu oyo ya mbongo to les kamo ba yamba ba comédien ba kendara ngo click ndina yaki komi bena association nderonanga Paulin biso to sa ba aventure awa na obeto le lisolo mensen morobo ya République démocratique du Congo akena Nigeria azwa ba comédien ba cinéaste nigérien ba ya awa a louer salle basa la production déjà na débit tant na oki kazu avion na ne komi tout na bande ko na ba anglais c'est que production on est arabe anglais bande ko ba anglais ne ba okota point d'interrogation ba komi na Nigeria babi ba kenina association ya ba Nigeria o ça parce que kuna na Nigeria et aka ba artiste nigérien ba jouer raté ba Ghana pe bazala kuna voilà bazana ba contrat o esangisa bango o ba anglais on a c'est la plus de cinéaste Ghana ba jouer plus que le gaku ba Nigeria
ake kuna mona ba monta o ya ba artiste o ya linga ki mema ba République démocratique du Congo aoka somo kimi azoni hotel ba kana frère moko interprète ba film Nigeria habite au sandini ba montagne za likolo ba pesa ni bulba luka artiste ye moko boy ba komi pa ya pecho wana nga benga ba petit chikuma ba koti na lupango na ye ba bi artiste obimate il faut manager na ya ba annoncer manager a koti apé ba mbote a koti place artiste azalaki ba solo apprendre manager a retourna posa na bango posa na binozani ote tona besoto mema chikuma na Congo manager abina bango bo au monde na okota na ndao na bimisa ye nombre de minutes au bo solo la na ye li solo abino na ye c'est payant et là au monde la valeur artiste c'est payant ça dit minutes au solo nga na oboy c'est payant bondimi atondimi a koti ba solo li a koti manager a koti na ka sa sur ba 2 heures du temps pour artiste abima artiste abimi ba ndi ko solo ba che chrono pa Copé bandi. Ote tonto meme Congo boy. Complication oh na association na bango ba boy. Soki muto akimi biso na association aye alande artiste yo moko boy. Pesa e monta oyo e koleka o biso to pesa na association. Ça dit monta artiste abimisi et bien ça qui fois 3 o bango bakimaki na association. Si pona mais on a bien interprète on a bien tokende minute pe par rapport à ba mbongo to longwa aiza yoinda babimi bazongi no tel ba telimisu babimi se ba mbongo ya pamba ba telimisu babito sala ndengini ba yeko zoa mama mapasa so zo se souvenir na tamoro boy mama mapasa sala publicité ya bière mo boy asimba binaza koto yo bongo yo to ba lobisi mama mapasa ba lobisa so 3 Nigériens mo boy ba lobisi ba onde bazora mbongo wana bakena on brasserie wana ba se wana futi bango mbongo ne bazora ma souffle voyage na so sale ba billet to récupérer moi na mbongo pona ni ces gens là bazala ini on nga na mona na mbongo na biso za des autres autant nga combien d'associations il y a plus de ça na eka na matanga mama chako pona biso des autres za na association oya papa na biso oya lobara le sanzola à l'accès vidéo que tu as ça là qui interview ba boa kele mbaso na boa kele mbaso point d'interrogation to kanisa ba ya na ndenge na bango na ba orgueil na bango na te na ba orgueil na bango te to ça basala musana na bango to ça ba bêtiser mon na bango to ça ba pesi ba c'est moule na bango ça des autres wana bango to bazana na bango société baza fondation ba ya ko sala ka musana na bango fondation pourquoi on a biso za des autres parce que tangeli ngwe belé toujours to za concert ça bande on a biso ba sangana ba vanda ba zo ba close ba coma pour artiste abima mboka pour artiste caché na et producteur so yo za besoin c'est ça bande ko na ba sangana le to ta ba chaîne na bango o komi film non na ko biso ko ma film o yo présenter pas na bango ba tali bija film non ba pesi mbongo sali musala biso ko za la kaka o le la fingi ngana zala na matanga mama 100 kg pe asona au bureau ya ba le sanzo les ala koto secrétaire na bango organisé na bureau secrétaire na bango bureau ko changer mutu artiste té secrétaire na bango to kuta ina biso bureau na biso za biso ba carte vous mela raté biso to lo ko ba NTPC on a té biso to lo ko ba NTPC on a té mutu ça la bien té ba batanga té ce que comment on a NTPC to moni wana to moni ba moi té to moni président basumse président batanga té voilà ce que comment on a NTPC mobimba ba président bodo bazala kuna ka ba président lombe batanga na bango batanga té kofingana kolobake bakele mbasu présent ça inga na tala interview ne mbale belé abaraya za artiste les plus combattus pona nini te to vanda to zo conscience na table moko boye ata na biso zo simba te ministre mama mokonzi yo mtokoti siko o vandi si biso batetu ba association nyonso ndeko na ngatangi o vandi si biso to vandi to yokani tout ça lango boy to ça sur base ya ba règlement boy to ça sur base ya boy pour les bande musu ba otika théâtre parce que belé pe ba na mondo pour ba bengika na téléphone pour moi c'est apota bengi ceux qui to vandi penda muto artiste sali inane producteur mota yena association pour aluka artiste wana otika et pour to bandaka na ba chaîne na télévision ministre abi pas question théâtre mo releka na télévision te mutunyo so fa respecter ba clause obiso to sinaki na association est-ce que asire simba
ngana proposé parce que tozo rompre ka si kamoroti tozo la sanaka bambas o abokelenga mbas ya on a lobit ya on a proposé maman ministre na biso yo za mama mokonzi bengisa ba tête wana pour le logo ba ke na saleli ba comédien bureau na tie ba split né présent ça ya kana projet na avant d'élection au ti le salamate mais ya moi bima candidature ko sala bureau et au chanter mutu artiste était artiste il faut film association salami ba suspendre dans tous les théâtres et les canaux télévision té biso tout respecté ba makambo biso to signer une association ndé to roken to révolé voilà toi qui nous a rejeté dans le dossier maman Chakou balobi famille lobby si to so des ordres nyonso eza pona ba lo bango ba lengi président Massouma zonga na sima famille bosso pour chaque fois on a la vérité elle c'est bon mon bureau il me sera autant bureau il me sera 10 000 bureau il me sera 20 000 bureau il me sera 2 000 bureau il me sera 3 000 tant yo mon copenzo moni pour des gens comme on a déjà film au sein d'une analyse par rapport à lo kwana et ça qu'on a ndeni pour les na ozonga na vidéo zo leke la biso na YouTube ya Mama Chakou alobaki très bien muto azana besoin ko aider à aider pendant qu'elle est vivante que les loso qui azate to comme na ba des autres communaux so bazui bata théâtre ba tché liboso ba zone si famille na sima to bazui famille ba tché liboso zone si bata théâtre na sima mutu wana to linga to bimise bembene ala mukate so to comprendre bien ta macha le ba bon c'est ayeba que famille na bango dans des autres bon à ça qui a lision na famille peut-être mais ngana bi a lision na ke na ngona par rapport ya koluka ko sala ba clause moko bo oh soki lelo artiste abeli Paulin aibi ke donc nous sommes place boé ce qui le artiste sali œuvre na œuvre na aibi que par mois na mon ngé bi ma place boé ça dit na sens wana so ba organiser ba beza la kawana bokenda ko sa dereti so ko deza kana no ka babela ka air tout barse c'est ko sa de bolinga katie so ko bolingi na gouvernement ko sa ila bino na nini so ko deza la kawana na mona président Massouma zo loba ata mutu moté na oti ko lobelo awa avant gouvernement ça la biso loko mo boy biso mo rona to s'organiser to bimisa mutu moko na théâtre to bimisa ba close to ebi ke mutu ana ko devait mikanda wana te mutu wana ko devait loko moko te biso to landela ya sali mandat na ya leki tant on sait ça ya ki na bambition ya bi attends a sali on na 5 ans to pesa ai akei tant mususu wana ya soit ticket comédien na en matière tanadi to za biso moko te ka ba comédien to za artiste anaina na bano batato bakino futela bana ba Minerval est-ce que vous comprenez tout c'est belé c'est na soki lelo balobi ke pona yo balongo la président Massouma na bato oyo ebi ya théâtre ba papa na biso ya kala wana okoche boko ko pona nani ko pona moto a remplacer Massouma te ko ça l'association to vendre sa mikanda atanga na rediriger na ngeza na l'autre voilà merci to changer moni makanisa nde onanga gesho pe na mona ngo bien a ko diriger romeza mutu ya mutu a raisonnera nini on se comprend pour les gens makambo te ke o faut mutu être dirigé association ya ba comédie fois à la ka mukolo rien et on a sens te pas à ka mukolo on a sens te ba papa wana ba travailler ba na expérience oui mais ande association to sangisa nde na lo baketo za na ba close mo de sangisa biso artiste tel a attaquer artiste tel na association to pekisa yango ba suspendre artiste wana a osala so musalate artiste tel a sali a BBC boy a sali boy artiste alinga déplacer donc ceux qui to zu ba close wana to roti quand même ba papier na bureau ya on te diriger biso sans pour autant to za na président sénateur koyoka yozo bimisa ba maramomo ya bien ba idée moko ya bien o ça il a biso ba discours ba député ba ça il a biso te aya pesi biso ba polo tant on a rozona rozala boy tant le ba ba zi ba tio place wana le pour mo ça maramona te non ko mota la pe nani na yo mo boyana so ka président bineza besoin ba artiste boy tant ta yo pe boni ba bureau na yo oyo en réalité na visa ku place wana te parce que bazwani ni ba papa mais yo to lo ba ki ata yo mo ko na lobby non ça un exemple atanga moko soki to sali close soki déjà to sangani to vandi ata ba papier pamba onde ko diriger na biso ba papa na o ba papa na o ba comédie ba démarrer bango chaque jour ba finga bango ba il était batanga te ba nani boy ndoki fini la bango nini bazora nini en retour voilà to le belasiko sénateur o tozani na plateau sénateur et ça là ndeni pour le comment ba filmer comment scénariste comment ba filmer na Congo
et où dans la suspension on a groupe dans la lumière dans une suspension toujours suspension sur 7 personnes ah on va en parler na bina beta tour na Brazzaville na beti tour un mois na épée na bina on vendre arabe na ligne groupe mine pour dans la lumière to nota ma to na succès na bi na kumikota njonzi na sona masanga mon partout aza petit frère ya spaghetti grande sœur en Belgique wa botana ya fioti ngoma spaghetti maman la promédie nde partout tout singana grande sœur a bengi ya fioti nde na ke ko adhérer groupe mundo ki ya fioti ko na koti si kamena no linga te so ya fioti azu marché na tikala ata na liste casting te na no linga okende na simba ata perche na kosimba perche na façon via dirigeaka façon via évoluaka na ne kota malé ya fioti à la sens na ota 25 ba wala sane ba koma nga na yekola pa na kotala mais kokoma na yekola par rapport ya Souza Souza de Monica leader na ye pena no 20 biso boyse c'est maintenant on a un scénario te bino bo sala au moins to sali bona 11 tableaux azuka tableau moko parce que nga so azu tableau moko na no tombo fort na no lingelo ko na te comment si 11 tableaux azu biso ka tableau mo tam so pe ba tableau tout azu le roté ye mon rabeti papa parce que azaki makasi na scénario et yango salara na yeba parce que ya fiot ko tchanga plus na musique parce que tonga ba no comme film ana ki ya fiot de mi komela na poto mais ba tournage na ko lande na no yeba la tactique parce que tonga hôtel nga libanda ndo c'est na film au moins na te que tableau na za boy faut za likolo fait que ne boy na zupe film mo na moni ke e randa moi ko na bengi eve yo kana film oyo na ke na ngonde ni na pesinga pe conseil na tangela ngote ne bande ona ba ke na ina na zaka na souci so ina komi film mo ya makasi oyo esenga ke na ke présentant place mo ya makasi na ko intéressé bande ko na ina parce que ba on peut ba na matière ko le kangai na sangisi mayele na bango to ke ko défendre parce que lelo ba massa ba mona rake na bandi musala o polin zo sala sika nazo ka soni obenga polin o azan expérience nga azana soni wana te na soni complexe na ngote nga penda na ba film o na koma o eza pena ke soki ba sengi ngo na obenga papa biso Elbas na obenga Gesho atanga na ina na obenga bandeko belé batanga na ina ata Pierrot so atanga na ina ata président Kingo Mina atanga na ina na kena intéressé oui essayer atalanga na cop boy to ke na ngonde ni tala ba tactique na bino mobita nga mutu na ngeza kokoma mais ba tactique ba mise en scène et denga c'est force nini film nini oyo déjà okoma penza ki ekangi penza to ekangi libanda ekangi na Kinshasa libanda na kin bobiso koma plus libanda ba film on est ba lexango awa moment ra surtout que ba lex on enchaîne mon libanda na komba film belé ba film na komé belé na sens ni na repesa moko za moi passe na koma kana diriger ba batali o ba monike Gédéon sénateur to ba koma Gédéon sénateur Penda ne ba koma to Gédéon Penda mais ça film sou muto ya kana ndako azui na komi ya ki a diriger na ndenge na ye et ça le peut succès mais boye bateke ayaki na kinga kati kuna na parler kinga kati na film tout na koma papa boti mono baneke mo ani nga zala boye na film tout na koma na mona ke na bien mais na film moko na mona ke na bien te film mona koma to vision na suka eloko ya mbrea biso mo muke casting casting on ça ma bien te donc na mona film na mteme ba le reste ba film tout na koma na mona ça bien ba difficulté ni okutana nango su ba moment ya kokosi ya casting so zo benga ba acteur ba répondre à peu normal parce que ça me sent na bango nga so na zu boulot et là ça la ke ba ya na facilité ko benga avant quand nous ala ozimbongo lelo o ba na komela o masanga oui ba ke mbongo ya neza ya musala et il faut na tourner semaine yo cha tournage semaine cha tournage comment qui tombe sous grande sœur maman nanga e bakata mais il y a déjà zo ki engagement na Bellevue TV au moins na grande sœur no mabe pamba parce que tant yo aussi black qui na rôle na par rapport au film comment qui ya bi ke na zo de engagement boy ou bien serava na e tant so ko sinenga na zo nanga ka moto ba qualité ba ne ko luka pa ya grande sœur wana selon scénario na on perdre yango da par rapport à moto remplacer so sagesse na ça elaka na benga en avance pour na kuta na difficulté te mais la difficulté pe za la kaka po o bengi pe moto boye reta
tant on attend une heure du temps, il faut qu'on bête à tableau. Tu vois, la difficulté, c'est retard artiste. Un mon père artiste, moi, je me souviens, ça là 45 minutes. Et on est l'artiste. Non, l'artiste est mis balé à bien grand en tournée n'a été. Elle là. Faut pas nous reconvaincre parce que na minute tu on a sobi na benga artiste musu sur le baka mutu ana fauché bino yango benga. Pour pas comment peine aborder mutu ana fauché bino yango benga. Donc bo luki ke bo che bon ensemble ba seki ba no je moi ensemble bozaki na choité. C'est ne continue. C'est une force nous anani. Koyo ka ya fioti mingi ko prier trop ko koma mingi et puis ko koma na brisque. Ça ni compris? Ko prier trop. Ah bah comment ne peut pas la paix. Tout ça mais là. Biyo l'église ya kuno kindate. Na kindate. Ah. Yo ba kono ko nyatanga. Ah. Assemblée de Dieu Bethesda ya na 13e rue. Na kina pe na la compassion et pas ya pasteur Marcelo kuna na olana ba 30 matin. Donc na ebi ba église mususu te oyo tom mususu on a encore abandonné on a mis sur baloba église à Ngiringi. Oui, na église à pasteur continue père à Ngiringi. Voilà, c'est un temps mon akaba scénariste mususu ba komi ba filmer ba mususu ba zomi komisa et ça la ondeni. Bon, ceux qui scénaristes a commis film rendement à la public une fois là a komisa ba à trois films ils qui tourne mais yemo ko komisa mon na mabe. Pour ça zo mi komisa. Toi na kani yango wana ti festival les ya mbaba filmer est-ce que bengi sakio bon et bengi si ote wana trophée moroto zwa wana médaille moroto la ta filmer na oyo koma e bimate ba bengi sorte na ba grand réalisateur neto mona réalisateur africain mo boake défendre biso na kani yo zala est-ce que o mi kumisa po wana tangela ngata 5 c'est nini scénariste oyo ebi. Ah bah c'est belé. Mais c'est banane. 5 qui kanga bi belé tete na c'est belé. Pour banga autant à 5 ah bah est belé. Tanga ka 5. Ba msuso na ba bolimbisa biso atanga ka 5 wana. Président Masuma comme un film ya ya nini. Bien on film Simon Kimbangu akomara bien, président Loma akomara bien, ya Lula akomara bien, ya Fioti Ngoma akomara bien. Mon déo totokai. Il y a vu à comment on est insulté. Ba pekisai. Ba pekisai. De base bien. Voilà, on appelle tangelo mutu moko o lelo azape célèbre na makambo koma wazo bengaye Papa Lutumba Prince Luamba. Papa Lutumba. Papa Lutumba bato mabokeko akomi trop. Ami benga Papa Lutumba ba commander par rapport à scénario. Bon. Kasitine Papa Lutumba commander jour kutane le bana longola kombo wana. Point. Donc quand tu parles de Lutumba père son âme papa n'a pas sauté. Papa Lutumba koufa. Mais attention, il y a des chansons, il y a Lutumba oh so ba tiango sikoyo. Au vivre le quoi azar, on va artiste à koufa raté. Ça dit ba chana biso to zalate to kutango, ba na biso pe ba yokango, ba na biso ba yokango. Ça dit tant ami bengi Papa Lutumba, faut qu'on ma filme oyo to vandi boy, na peso exemple. To beti esepelisa parce que koufa chenango. Obeti film ya yana leki obeti to tatana mwana ba film fio cha koma et yana ba film mo hotel l'équipe de film na biso bande CPC bandana te kufa ba film mi balé na tekelu na tangelu deux films là donc betara tatana mwana muskado a Joanna Fani obeti yana leki Darling parata Joanna Fani et yana ba film mo côté bande CPC bandana te kufa et l'équipe ba film na mi balé ça dit tombe bebe mi benga Lutumba faut koma biloko oyo etikala. On a tangelo na sepelisa na ye na tangelo Moscovitch film so yo boti mo na Paulin o che mo na ka libosa di ya film wana a mo na ka ko eza film mo asika meze ya kala ça dit ba film etikala film no etikala ndo mi benga Lutumba ya ba scénariste yo zo ko ma film hello ka chanson mo ya représentant mo o dani depuis ka yema pa wera kuna et c'est aura 2 ans succès sili yo lo ba yo za Lutumba voilà tout le bien jour okuta na Prince obana longola ko mwana aza Lutumba ba scénariste te tala caméra yebisa Prince jour pour la okuta na yo message na pesi aza Lutumba ba scénariste te pose Lutumba ba scénariste faut comme ba filmer oyo ba vandi pena bo bani ko raisonner te filmer auto ça na nini na zonzinga wa dia maria ata trophée zonzinga wa
na rokota ba détail te pas jour na rokota na détail on les émissions mobile. Voilà, merci. C'est nani tout maintenant par rapport il y a Maramboyo, la duchesse a pas la vérité, a bimisi boussalité na bino nyonso libanda. Lelo yo la duchesse a lobby bino Marambo tout bino bossala na théâtre, bossala après ba tournage, après ba spectacle, ko bimana basi bokomisa babana batu bayela ka bossala. Bokomisa bango bilanga na bino. Mais elo ni nango ko motinde subande on a bino baba lukela ye baba na ko finga ye ba misusu balo bagi ba ko jouer sur na ba film na yete et ça pour nani avant la route en question tout nga na décourager na ba artiste mususu to ba bande mususu ba uta anda kuna bango parce que bino boko na ba artiste mais boye bi pété batala biso na TV bande ko na basi obayaka ayi ana boule a l'occasion ni a kutana na artiste comédien moko boye ana sexy abinga a besoin d'abimana moi mobalio mais non ça ndé il faut na kota groupe na ça dit la fille ata yo chef à répétition zo ganga ba ABC wana et taliété et puis ba genre la fille on ba ya vite c'est bozo ka répondre à répétition so za chef na e a tu moi là président mais sombe la bière na liboso ya sombe ba c'est le président 4 ça dit na mutu na ayo bimana leader ayo comme c'est mon bali na voilà. Donc ayela ni théâtre ayela nde ya bimana leader pe jour leader akoya na piège na ye ba bimina ye c'est pas c'est pela tikala amoni ke boulon pesa nango bien atikali so pas mona ke na yela na accomplir akatine ko alors s'il faut ozonga na mamunde on a besoin de richesse à loba ki na ndinga sengi pardon no bana na lobby na zui pardon na tena sima na vivre na katikati roi richesse sengi na pardon te alobi natangela babilo msusu po o lo bango bien na kati wana tangi ba artiste comédien bokomi ba PD ya basi bakomi ba lesbienne ki bondumba kati na bino ata bino moko nyonso na monke bobombi art bokomi ça comme msusu pour les PD lesbienne ya on a vu que ceux qui to sanga na kati association parce que ils appellent vie privée en autre mais so ndo ça on batama en vie privée na akutana pasteur na ya tika viwana mais na kati association ceux qui te vendent si bien ba régler vendi et que tout moni vidéo ya genre ya garçon ya hôtel publié ba ko suspendre par rapport à association wana ozongelo kana association mais bandumba ndende on a biso lobaki ngata on a tali vidéo de richesse na mituni ba question na motema nanga est-ce que naza na se retrouver na marambo bimi na kati ya richesse na bani ko poser ba question est-ce que na se retrouver na likambo te na se retrouver na likambo na se retrouver na likambo te na zo émission na sala analyse vie nanga na talike biloko ndo na biso évoquer awa nga pe na diembeli na mwa moko c'est que fonatika na likambo na nga na kati te na tiki na nga pe likambo pour ani na yo oleka na télévision na c'est la richesse émission droit de réponse na lo bana ke il a mal agi un sens te conscience na amoka na ndako sans pour autant na benga caméraman parce que ba vraiment odoka so okika alobi boy ba c'est l'émission boy non un sens te comment na ndako kana sisi na neti mama via bimisi alobi vous c'est les otambola partout hein to limbisa ye mais na biloko na ye ata moni abengi bato bazoya te mais boza famille boza déjà famille artistique sangisa bino yango na bi ya problème yango na lobby par rapport ya ba audio par rapport à émission c'est salami tumba ko to tumbi ngai sénateur asala ki élément na ye Nathalie yango soki na nazo se retrouver na kata makamaloba ki na kata parler na benga cameraman te c'est que moi tomboli so eloko eza fo na tika ngo na tiki na ye na sima ya pardon fallait passer na pardon mais il comprendre que ça li mabe a liboso kapo ba yango na caméra ale ipeka liboso caméra a s'excuser na bande ko na ye yozo mona mabe ko moto a se sentaki ke balobi mamamu ya se trouver nango a lobby otiki ebongo po ne osenga pardon moto a se retrouver na makambo wana et que avant de l'équimia avant na équimia wa ke ne ko loba c'est que a se reprocher ne lo moboy point d'interrogation
on se reproché ni loni il y a le binae ils ont engagé pourquoi c'est un pardon ngala mona ke le pasteur Marcelo na deuxième riz à Otea en tant que à Otea so après qui abina bandimité moni maman le ba ki bolimbisanga quand Marcelo prêche on attend souté à la namondimé après alba que monter na toucher ki yote moni na lobi papa maman yondo zala na mbasi mi balete dosé non il fallait pas c'est un bolimbi ils ont un sens té et dans sens à mon côté ce qui vraiment azolo ba makambo na conscience parce que kota la eboy azape moko ya moto azo se retrouver na kati ya makambo wana amilongo la été ye moko pas alaki na kati souci atalika na mataravion na okende Belgique na la moi sengo parce que na ko écouter famille nanga mais na matara Belgique na okitaki na famille monene ya théâtre fona kota ba film ba senti pe que présence nanga ezalaki eloko ebangisa ke peut-être yango wana peut-être n'a pas besoin de décision no jouer sur ma film peut-être mais est-ce que pour na bino penza na makambo la diche salobi pour yoza aux artistes comédiens aux moto comme ba film c'est que makambo eza solo teza le kota Paulin moto o ya bimisi maloba wana alobaki yango esama na monde ba artiste ngai ko confirmer yango ezamo passer par rapport ya motema ya moto hein na ko loba e osala maka ce qu'il faut na prouver yo on comprendre nga na sauva comédien mon boy parce que bobo ya toloba ndeko mo abenga ngai abi veno mo ami qui la sepela na jeune en fort wana basali kermesse na sayo yaka mona c'est maman nzoto za bien te fimo afungola stand wa c'est nzoto ya bien c'est na force insister na ye o melani ji tant que type nga yozo kam o sénateur amela na ka ji amela na ji to solo na type wana pesinga o apesanga asimizela na yaki to vana na la fille colo stand zompa amoni fille moko boye na ndeko na biso comédien ba obina bazo bina habitala mutuno tala mutuno na moni abomoni mutuno ndazana azaya kufa ngaba kufa nde moni fiyo na mobile na kufa na sida mobile ni boye mobile ni fiyo na nenga na sala ba un mois hôpital abimi bani do nenga na komani na suka kutu o moni comédie moni na eza troisième atangenga na liboso na mi balé na troisième master na biso o comprendre noko na sisi na fiona na ena mi mwa mai wana te na déranger mutu mona butu wana avant na lala allo noko tala boye tala petit momo za ki ne boye na monyo na musika mutu ne mutafungoni ngalo bibo ya yo sauver ngai tala ko to sala ne rendez-vous lelo fallait to kende na eti na ba suite ba na ba nyomi titi nandi mela mama sana ngalo baki to nandi mela la fille parce que la fille a confirmé ngai que moi mai déjà na ye confirmé déjà sur le tout DG Salama. Master on a dit le dans un groupe théâtral a évolué. Abima tom suna fimo na kata groupe. Fiona bimane na kata groupe ana mobali na ye na cité. Na cité mobali na lobi Fio aza actrice comédien ba mona ba mo sérieux. Faut na zapper na mo panzi na ana mo panzi na na za mo panzi na. Tant niveau zo partager malade. Jour et là quand on est au sabo to biso ni ba miso ezarake oyo pesa répétition na groupe a moninga oyo jouer na groupe a moninga o calculer film boy o yebite na peso na funguelo G o calculer film boy a fiona patali au star malgré nga pe na artiste mais yaza na niveau kolekanga to bimana po esanga bien tant comme film na benganga bino ba fille théâtre botika bilo bandi ko bimana ye fiona peso maladie yo pesi moi sino na ndako bo baby civi na bino soki nde ona biso alobaki eloko wana alobaki en esprit o ya sala makambo wana atika asala ngoli susu ti musala nde makambo parce que biso to lobaka ebelete mais musala ezo mona na quand même yo mutozo finga nga continuer à finga parce que zotala nga na yebiote ozo finga au déborder le osalenga passe tant ofinga mama nanga et salinga vraiment bien te nzambe alimbisa yo oyebi maman nanga te oyebi tata nanga te mais aux moi courage ya finga papa nanga na commentaire
na Facebook ils ont sens te ceux qui ba idikaka yo bongo pa na bino mais ngai ti zami kaka limbisa yo merci na yo mto photo au sali ba photocopie ba compte belé voilà c'est notre comme na suka émission na biso juste kaka message moko na bandeko oyo bazolanda yo ya théâtre na ba président ya association soki osilisi message wana opesi bambote na yo mais kobosana te mama ministre na bino ya art culture et art message nini okopesa ye yaza mama autant ba association ah mais obosani ba association belé o ya WhatsApp te lisusu wana pe comment ba association ouais ba beaucoup de ba association non eza ba association parce que moko na landela ki ndeko moko akufela ki ba pesi mbongo na senti vomi na zana ko na o wana au préféré ba coupa WhatsApp na préféré o wana ya coupa WhatsApp ke na si fona lo bana mama na biso mokonzi mama ministre ba respect belé biso ba comédien toza bandeko yo na mboka na biso tokope kokotsa mbongo yango mona papa mon pe boy azana courage afutela mwana ye Minerval akene na ina parce que ayebi que soy mwana na développer loko ake osala kuna et osala malamu mingi pour na famille alors na biso moko par rapport à association oyo asali o alobi o fingi o kuna lobi na o mabe tom subiso to yo kanate oyo otala ke nga l'équipe o na succès ndeni ye fomi akumbela biso les occasions on mekina robenga biso ata biso ba comédien nyonso te ba tête ka ya ba association na bureau na ba bureau na bango bo vandi na table moko boye bo meki ko solola opesi ba omba makanisi olukipe ba bandeko avant solo na bango so na bureau na yo to solo ndenge ni na ba comédien poto e ba ko vandi sa association na bango baba na okena on mandat par mandat o ya sali asilisa kei o asali asilisa kei toza na ba règlement soki artiste asali mbeba ole biso moko to sanctionner nde to komi ko sanctionner baninga na biso awa mais association nde ezo sanctionner artiste wana et vous allez bien mais pona ba comédien to linga na mo vrai parce que va na comédien o azol baké boulot na biso pena ezaka mutema mabe tom sumu yepe basale mutema mabe te ayoka ka mutema mabe na lisolo abani pe ko zonga tambo na eloko wana na mutema to linga na mo vrai parce que ceux qui n'ont pas équipe moboy bandolo ba imana ini imbattable c'est-à-dire des rings ezaki pour nga supporter marqué na longo na tika na Real tozaki so toza ini na des rings pour équipe muso e ko gagner biso ezaki passe parce que to yeba ko kanga ba tcho to vivre le quoi imana wana to sangisa makanisi na biso to poussa théâtre et kende libo. Voilà, merci sénateur ba dédicace na yo na numéro de téléphone na opesa mbote na Fioti Ngoma hein ya Fioti Ngoma na mwasi na ye Madombunga Ngoma la patrona Diskindi wa di Soleil non frère nanga joueur atika tous les joueurs na défaut donc bino tout bolinga ko yeba kolata botala ra yeba joueur po ya beta bali na pesi Anderson Ibake ya Marceline Tango na pesi Landry Sarkozy Mbumba Mbote Diogo Masanangai Rona Bumba petit nanga Zoé Vonza ya na pesi Bambote Belé na pesi Mbote na Freddy Male na pesi Mbote na frère nanga Jos Tambwe hein boutique la Cédoise na pesi Bambote Belé donc ba o na bossa na pesi Mbote te Merveille la patrona Emeraude Libanga ya Talo la fille au Bozier Emeraude Libanga Talo na pesi Bambote Belé Adjar Sisinda ba bisaka na bilo nyonso ba tchaka na mai ko saka na sinda te papa bio saka na sinda te ngaye ozo ne lo ka mundele o chango kana sinda o ya zala déjà ka ba tche mai ka sinda zala déjà voilà merci c'est le numéro de téléphone 89 97 532 86 na bandeko nyonso oyo balinga ba travailler nanga numéro nanga ngwana 089 97 532 86 nazana ba boulot oyo eza na ndako hein ba film oyo eza na ndako oyo na bouger yango te na ba scénariste si fona pesa ba on peut conseil botika okoma film na 2 heures au tourner na tongo yango bo sala biloko ya malamu te koma film na o déjà vendisa yango soki ndeko bengi ozana produit nazana produit mo ndo bimisi tika okoma film ya bato mutabimisi mbongo na ye
aux ans on a film et tout nous raisonner le mot terre à terre surtout ba oba komara on a komara na mutu boti kabilo ko wana bon quand ça que beaucoup ces expériences non et pour mabino comment le coach sur papier et mon ko taper papier on a kara on va pas travailler na mutu ma bandeko bazwaki libako ko landa biso ezalaki yo ya bino problème mukendi mwana soka ba mukendi autrement dit aiglon de la presse congolaise ezanga ité ba pesinga ko mwana à partir du jour wana ça ni nazuka merci na moral kuti sindao bozomona image vanda image lenda e bon tonton mignon garçon bagise les nyonso wana mobali azanga lisumo tutu wana ezaye bomela na bino babulu kutu bomela nyonso mais sinda tikelanga sinda nanga parce que yende charge kilo libanga merci na moi simbiji moi si kilo charge ya Luanda wana Erika moi si moko bien balobi pourquoi pas na bébé ya kitoko bébé Miradi pourquoi pas na Raissa Omari. Merci na Maurice Mpiana depuis Luanda, merci na petite frère na moko Alexandre Mbenga, bandeko basali groupe les amis des problèmes kendi Luanda. Na les labino fort. Merci na Jonathan qui vous na 10 amis Bali. Pourquoi pas na Michael Babi Michael Moulamba papa Covid troisième vague qui m'a bagissé les abé de chou congolaise vraiment merci na bandeko na nyonso. Merci na Brenda, merci na concert na ngai moko to zala na Daluizi Tumba. Yangande ko to sana ibongo to évoluer ani moi 30 mois ebele et vous allez vraiment bien merci na bandeko na nyonso j'espère que ngana bino to monani pe to komona na pe mbala ya sima merci na pardon Montréal ceux qui dans le belité ça nga vraiment bien té merci na mamouche par rapport ya lisungo zo sunga ba maman oyo ba kozwa mapa c'est meno tozo banda oyo vraiment ba bi fondation Milo toujours en marche musali bandi ba bi musala penza et bandi fondation Milo et bandi boulot vraiment ba félicitations na bino ndenge bozo boko la ndenge bozo sunga babola to mona ninga ina bino mbala ya sima na émission mususu na invité mususu bye. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.